Bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu kiangani mbote na bino banso besika bozwami tozongi na mokola lelo lisusu poete tolobela bino basango bino bokolingaka mingi e basango ngo ezali ya nani basango bele ya monene ya papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye na mokola lelo ndenge ezali bomesano na biso toye na kati na émission na bino émission masolo poete tolobela bino makambo nini pe masolo nini otoza nango na mokola lelo masolo ngo ezali na tina nini na mokanda oyo tozwi euti epai ya sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani na tina mosusu te na tina ya lisalisi yango na kosenga na bino nyonso tozala kimia poete tolanda mae oyo ekobima na mokola lelo pe nini papa Simon Kimbangu kiangani akomeli biso na mokola lelo ezali nde ordre de mission oyo papa Simon Kimbangu kiangani asinyaki na mokolo ya le 9 novembre 2021 mokanda ngo ezali na numéro 050 bar EJCSK bar CS bar 01 bar 12 trait SC bar 2021 mokanda ngo linkoloba ete esengami na bandimi ngai moyena lobango ezali te toyami mama na biso mama oyo auti na nkamba mama Mireille mama directrice ye moko akolobela biso tina ya mokanda oyo bozali komona tozwi yango esinyame na papa Simon Kimbangu kiangani mama mbote na yo mbote papa Lambert okobi makasi mama tozali kolanda yo ndenge nini santé na yo pamba te ntango nyonso tokomonaka yo na Kinshasa ntango nyonso ozongi okei santé za ndenge nini en tout cas papa santé ça va merci papa azobatela nzoto pe molimo ya solo lokumpe nkembo tozongisi epai na ye moko mokonzi ya bula ya solo mama directrice okozalaka fatigué te ndenge ozosala tout le temps les retours Kinshasa Nkamba poto ozokomi fatigué te na mosala monene papa pesi yo en tout cas papa Lambert ndenge tokolobaka ete papa ntango akoponaka biso akopesaka biso mpe makasi oyo ekosurpasaka biso moko ya solo Nkamba Kinshasa Nkamba Paris c'est pas toujours facile mais ye moko lokola za molimo azopesa biso makasi oyo ekoki mpona kokumba mokumba oyo asili kopesa biso bana ye. Merci ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu to na mama Mireille mama directrice na mokanda papa Simon Kimbangu balobi boye la personne dont les noms et fonctions repris ci-dessous est chargée d'effectuer une mission de service pour les comptes de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu au Royaume-Uni et dans l'espace Schengen. Il s'agit de Madame Babou Nzongo Mireille, directrice générale. En tout cas, maman. Vous allez directrice générale. Il y a œuvre philanthropique et humanitaire kimbangiste OPHK en cycle. Vous allez bon. Ekolatisa biso lolendo ya bomoto te kasi ekolatisa biso mokumba oyo tozali na yango ya kokumba mokumba oyo tobengi social ya kosunga ba personnes démunies des personnes délaissées et papa Lambert spécificité ya OPHK ezalaka tokosungaka na bato ya bomoi na bawei nde yango wana epesaka biso bobangi pe bokebi na mosala oyo tozali kosala ezali mosala comme tout autre te ntango ozolesa bawei ozoletisa bawei okotambla na kobanga pamba te moto ozo servir oyebita aza nani donc ekosalaka plaisir oui ekobangisaka pe. Merci tomoni motif oyo papa Simon Kimbangu kiangani apesi pa na yo sensibiliser mobiliser le fidèle kimbangis pour la construction de Ferlina papa Simon Kimbangu en Kamba Nouvelle Jérusalem ili koloba nini place na siko na pona tozo continuer kana mokandangwa po masona sozaka pona mokandangwa ya solo papa ndenge osili kotanga ndenge mon papa mokonzi ya bula asili kokoma ete OPHK kokipaka ba personnes vivant avec handicap
opeshke kokipaka ba personne délaissée opeshke kokipaka bana o bazape na baboti kasi baboti ba abandonné ndenge sikoye ba ete covid ebeti makasi conséquence nango kitisi pa na biso pe na mboka tomoni ete na est volcan esalaki éruption tomoni ete na est bitumbati lelo eza makasi bambate toza na bango na nkamba toza na bango elongo mingi bakimi o bazwi chance ya kokima mais mingi pe bakimi na bana o bazalaki abandonné bao ba parents bakufi bao ba parents babungi nde na tina wana papa alobi ete totonga orphelinat Simon Kimbangu na kati ya nkamba Yerusalemi mpona kotia bana wana nyonso à l'abri parce que kokozwa éducation toka kolandela bango sur le plan ya santé pe bakokoyekola métier na bakomi déjà mwa moke mikolo. Merci maman directrice, tout le monde va le biso départ dès que possible, dirait 1 mois, retour fin mission. Mais na musala monene oyo ba pesi pa na mokanda oyo esengeli pona Europe mobimba na Royaume-Uni. Balobi pona 1 mois, est-ce que na 1 mois oyo et bandi banda le 9 novembre papa Simon qui m'a na sinaki mokanda parce que là depuis le 9 l'autre comme déjà na fin du mois. Un mois lingo koka bon siko na ebito sali ndenge nini po ete ba paroisse nyonso ya Europe ba yeba mokanda wa papa Simon qui manque là. Bien sûr papa motuna nous a vraiment kitoko mingi totali ete mokonzi ya komi le 9 a signé le 9 wana toza na kati ya nkamba le temps qu'on s'est préparé ko Kinshasa kozonga mboka na biso Europe. Tu dis bien que tu as un impératif depuis la crise de la Covid, il faut qu'il y ait au moins 48 heures pour tester l'examen et bien négatif pour recevoir vol, démarche, comment faire pour respecter le délai où le APC. Papa qui était le 16 décembre. Papa Mokabitina est à l'Obaki 1 mois du 9 au 9 décembre. Alors, comment atteindre toutes nos paroisses? C'est tout simplement par sa voix, par sa radio, donc Otobengi Ratelki, donc la Ratelki France a priori. Yende Azali censé diffuser information où il y a bisogno sur responsable Otozali na kati ya zone Europe. Pambate eza mondial mais to bandina na Europe. Tout le monde bon il y a spécificité à spécifier que d'abord le Royaume-Uni et puis l'espace Schengen. C'est-à-dire yo tata yo maman responsable ya paroisse kimbangiste ya papa Simon Kimbangu kiangani. Une fois que aux actes il y a ordre de mission, vous êtes censé nous rappeler ce pour rejoindre bisoté pour passer par la Ratelki qui eux feront donc le pont entre vous et nous. Boye ba exactement papa a sengi na bino nini parce que matin nyo c'est ça koloba na télévision te to bino boko benga biso to ko yebisa bino ba modalité nini au papa a signé ko bongisa pour na été dans 1 mois to ko honorer signature na ye pe maloba na ye. Merci maman directrice bandeko bana papa Simon Kimbangu kiangani na kanisa mibeko elika kateke ozoko tanga Exode ou bien au Kena Deutéronome bien mibeko lingomba. Papa Simon Kimbangu kiangani soka sa komi mokanda a pesi déjà mokanda na ye eza mibeko alobi yango bien ba komi yango bien papa Lambert tem tazali koloba yango na biso na ngai na koti na kati ya makambo wana pamba te papa Simon Kimbangu kianga na komi po ete biso bana na ye na mikili ya poto to sala eloko oyo alobi na biso yango bien bakomi awa prise en charge église kimbangiste locale donc linkoloba nini mama place one mais yo moko mtuza makambo yango olimbola po ete biso awa soki papa komi na français batakomi kotanga ngo na Kikongo so papa komi na Kikongo batakomi kotanga ngo na Lingala mais mokanda ya papa Simon Kimbangu kiangani akomeli biso yango po ete biso nyonso ezali komi mibeko soki paroisse oyo esalité et respecté maloba papa Simon Kimbangu kiangani te na yebite mama directrice est-ce que makambo naza koloba nazali koinventa ngo bien ezali vraiment ndenge wana papa ya solo ndenge tanto on a ordre de mission avec un numéro avec signature ya yemoko mokonzi abule sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani et j'ai déjà valeur de tolobi ya mobeko na mobeko ya lobi était tout kimbangiste na kati ya statut na et d'office membre ya opeshka ça veut dire que toza ba kwa lozololo mbote toza pona kosunga ba baza na pasi susko le kabiso yo papa responsable yo mama responsable comme siko devoir na yo ya ko sensibiliser ba ndimi ya paroisse
natina kozwa solution na likambo oyo esengeli to bengi sensibilisation ndenge papa komi na mukanda na ye, c'est-à-dire déplacement physique. Lorsque équipe OPHK ko se déplacer na paroisse na bino, sa prise en charge eza epai na bino pa mate bakoya pour la sensibilisation, pour la mobilisation des fonds, pour na redémarrer ba travaux au to bengi ya orphelinat Simon Kimbangu na kamba la Nouvelle-Jérusalem. Merci papa Simon Kimbangu na kanisa na moni likamsu to kokoloba te to kotike la maman directrice soki moko to mibale o moni kokoki koloba meto sengi na bandeko na biso bana papa Simon Kimbangu bato balingi papa Simon Kimbangu kiangani bato ya mitema malamu orphelinat ezoko salama na nkamba malamu yo o participer moi moke parce que balobi to tonga nkamba tala papa Simon Kimbangu kianga ndenga azoya na makambu donc azoya na eloko moko azo tonga ngona nkamba yango to sengi na yo mona papa Simon Kimbangu esiko zali koyoka biso papa Simon Kimbangu kianga ni abeta motema na yo po ete obenga mama directrice o contribuer pe pona likambo ezali kotonga na nkamba mokanda papa Simon Kimbangu kianga na akomi yango toza nango biso sala ka likambo te soki tomoni mokanda te mokanda ya papa yango yo asignaki yango depuis le 9 novembre nde mama directrice tokotikela yo maloba oloba na biso pamba te tozali komona mosala ozali kosala tozali kopesa yo longonia tozali kopesenga so na papa Simon Kimbangu abakisela yo susa peso makasi mayelo ekoki pamba te esika wana yo zwi ezali facile te mais ozali kosala yango e ezomonana mosala ezomonana yango tokosenga epai na yo mama directrice bato bazali kolanda biso baza komona yo loba na biso liloba tikela biso liloba beta kati ya mitema na biso po ete biso toluka yo tokoka kocontribuer na likambo yo papa Simon Kimbangu azali kosenga na pona OPHK na botongi nkamba totikile maloba ya solo papa. Merci beaucoup na malobo tikeli biso tokopesa bino nan d'abord merci pambate biso to senga kande to za basopeka pambate soki bino bopesi biso te moi to sala ezate na sopeka wana ni maloba bosombela biso bokabela biso bopesa biso nde kombo na biso ya mobole biso te biso besoin on a la teliki bosombela biso bokabela biso do bosombela biso bokabela biso bopesa biso ok l'église ezali mato kokoloba bango te mais toza obligé to loba yango sopeka pamba te papa sengi biso to memaka ye ba solution na ba problème oyo eza na kati ya lingomba et non ba problème na kati ya ba solution ezali yo ezali ngai bokomona ba œuvre ya soyo kosala mama kasi ekuta pa ye moko mokonzi ya bule kasi ya solo na kati toza na ba kwaluzolo lwambo te to bengi groupe ya OPHK autant ba kolanda pardon ba émission mama to mona ko na likambo moi machette ba sombeli biso moi pa ou ba sombeli biso moi elamba moi cartable moi ninte pesi merci mingi d'abord na radio télévision Kimbanguiste mama Fifi Ndongala to moni papa Lambert to moni bongo papa Joseph Diangenda pe souvent ko soutenir biso pe beaucoup aider biso pour la diffusion il y a information bien sûr sans oublier papa DG papa Christian Ponzo papa teso ki azaki na simana biso te to liboso na biso te ya solo to koka ko diffuser information OT à échelle mondiale to pesi bongo merci na groupe na biso OPHK to zali tellement nombreux moi ko citer ba kombo na moko ezate kasi un grand merci pambate ya solo rapport ko mara toujours na mokonzi ya bule na o nyonso ya kitoko to ko sala kabiso nyonso elongo ya solo to ko mona bon pe ba paroisse papa Lambert auto bengi pour papa nous mourons bazali mais to ko mona bon d'abord la grande paroisse de Saint-Denis pambate bango bakoyoka jamais mbela OPHK 5 soki bazala ta ebele ta mukie ba marquera toujours présence na bango to moni bongo ya solo paroisse ya Lyon papa vraiment te pesi bango longonia to moni bongo paroisse ya Angers vraiment un très grand merci to moni bongo papa paroisse ya Atlanta aussi même bongo na maman Angèle vraiment un très grand merci et surtout la grande paroisse de Bruxelles pour un acte monene et générosité beaucoup ko surprendre biso en tout cas beaucoup ko surprendre mokonzi ya bule na ba don obino busili ko pesa na tina ba ndeko na biso bazwaki likama na mboka ya boma ya solo papa bango ba sombi bango ba freté biso to recevoir kaka plus de 19 cartons pas grand carton vraiment un grand merci à vous to bossa de ma paroisse mususu te ya solo ba fidèle ba kosala vraiment un grand effort mais mususu ba ko se plaignara ke
bazoka information te donc bazo information te moyen ba servir bisope et kozala te mais tant ba yoka na radio télévision Kimbangi c'est wana ba ko agir parce que nul n'est censé ignorer l'information na biso ba Kimbangi c'est pas baté tozana la voix de notre Dieu na yongana to pesi binoso merci ba kombo eza tellement milai ceux qui to bosani boko limbisa biso ba paroisse to bosani boko limbisa biso kasi ya solo to pesi un grand merci na ba bibenga marape bana ya mvuluzi o baza to bengi ba sympathisant Kimbangi c'est pe ba ko collaborer ka pe ba ko sunga ka papa Simon Kimbangu à travers OPHK pour mingi balobi abe maman to pesa kana ba UNICEF to pesa kana ba Caritas to pesa bisika ndenge na ndenge nzoka nde ya biso moko pe ezali balobi ete la charité bien ordonnée commence par soi-même to bosana bana biso te batata pe ba maman ya soto kobenga bango bana maman Mireille parce que naza tout simplement la directrice mais baza bana na biso nyonso to kotala peut-être na bo jeunesse na yo osala ka fausse couche peut-être olongola kazemi milimo wana ezana kamba elo selemi nango batata pe ba maman nyonso eza misala na biso esika ya kotika ezalité moi moke obaki so itotondisi ko pour tosala eloko kitoko mokile moni pe mokile beti bravo nyonso boko monaka eza grâce na bino tata pe maman ezali grâce na bino volonté na bino bolingo bolakisa convers papa ndeko pesa ka ba fruit kitoko oyo bomonaka pamba te bana biso après école bazoye ko la métier bazoye ko la kolona loso bazoye ko la agriculture bazoye ko makambo ya ndenge na ndenge ko sala ba miel makambo ndenge na ndenge et grâce à vous aux machines que vous avez pu nous offrir bana biso ko la couture na ndenge wana tosali bino un grand merci tolembate nyonso eza ya biso ntango tozwi pamboli tata nzambe asepeli biso bana batongo tosali tozwi pamboli nakomba tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci maman directrice, merci na balandi radio télévision Kimbangiste na kanisa biso nyonso touti kolanda mai oyo mama na biso auti ko loba na biso mama soka lobi likambo biso bana pamba te tobimi epai na ye azali korepresente mama mwilu malamu tolanda tosalela mwana papa Simon Kimbangu kiangani esika yo ozali biso partager yango po ete message oyo ekoma besika nyonso même na Australie epai mama Dedet azali tosengi esika nyonso bato bazali tolanda pe tosala tokolinga mingi bobenga mama directrice na kanisa opesi kombo na yo pe opesi numéro de téléphone na yo esika nini bandeko bakoki kobenga yo pona na yebi ke émission oyo ekobeta bato mingi mitema toyebi ke orphelinat oyo ezosalama na nkamba mutu na mutu atia mwa lomeya na ye po ete etonga mais pona kotia yango po babenga yo bakobengelo ndenge nini po bazwa yo na téléphone tosengi na yo pesi kombo na yo epe pesi numéro nini bakoki kobenga yo totikili yo malo yesolo batata pe ba maman to kozalaka joignable mingi to kozala na mboka Afrique particulièrement na RDC donc rejoindre biso par WhatsApp na plus 243 895 445 864 par WhatsApp ou appel normal ou sinon aussi na WhatsApp ton appel normal na plus 33 lorsque tu es dans la zone Europe plus 33 7 69 91 75 01 autrement dit 0033 7 69 91 75 01. Vous avez aussi la possibilité de nous joindre par boîte email. Vous pouvez composer le OPHK Kimbangiste tout en attaché en minuscule @gmail.com. Mon nom c'est Maman Mireille Babunzongo. Pour ceux qui sont loin, vous pouvez participer via PayPal par ophk.kimbangiste@gmail.com ou alors de faire des envois par monétaire, par Western Union, RIA ou tous les autres moyens de transfert lorsque nous sommes à Kinshasa ou lorsque nous sommes en Europe. Donc c'est un peu ça. Merci bana papa Simon Kimbangu na kanisa tosuki na biso na mama Mireille na tosuki wana. En tout cas ponanga papa tosuki wana. Donc ozali satisfaite na ndenge oyeko ba message na ona lettre no ye nango oyuta papa dans maloba oyo lobi. Na sepeli makasi pa baté na ye puis que ba responsable na biso partout particulièrement ba au Europe. Pas seulement l'Europe, mais pour le moment, comme c'est surtout l'Europe qui est concernée, mais moi, nous sommes tous concernés. Naibi que Tokolandango Bissonio, ce peut être une raison pour le battre que Toyoka quitté.
pamba te biso nyonso matoi na biso ekozalaka na radio pe télévision kimbangiste oyo tobengi yango la voix de notre Dieu. Donc nous n'avons pas de raison ya kolobaki toyokaki te. Merci, tokomi na suka émission na biso na kanisa bouti kolanda biso to 5 kaka na papa Simon Kimbangu kiangani azala na bino abatela bino apesa bino oyo ezangi oyo te soki bozwi nde boya kosalisa bokotonga nkamba mpona wana ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda pe équipe mobimba ya équipe technique nyonso ya Ratelki France pe tokobosana te DG moko Christian Konzo topesi bino merci mingi tika ete mapamboli ya mapamboli ekita kati na bino kasi tobosana te le 23 décembre nyonso toyebi te nini oyo papa Diangenda lobaka papa Simon Kimbangu kianga na ye kolobela ngo lisusu le 23 décembre tozoko kende na le 23 décembre tokeba moto na moto amilengele tozala vraiment prêt pour être toyebi te ngonga nini mais le 23 wana ekobangisa batu tozala vraiment prêt toluka ba pasteur waza na likambo akeneja koluka ba pasteur pour être toyebi te pona mokola lelo tosukisi émission na biso tokomi na mbalasima botika la malamu merci.